47e président des États-Unis, Donald Trump, Abani Moussala Mokololelo, prestation de serment et salami des États-Unis d'Amérique avec impact idéologique. Trump, avant Kota, déjà Moussala, a pesaki déjà ba signaux topé ba décision Oya Kozwa, na ba premier jour Oyo Akosala en tant que président y Amérique. Nyonso ezali déjà fait prêt pour Abandako, ça la politique na ye, na édition à l'élo, Bokozwa dossier. Il y a Donald Trump, c'est que les grève. Il y a beaucoup de minutes qui continuent à la ville, la province de Kinshasa. Les lots, n'attendons transport, qui passent, ba taxi, kaka ya moko et bimaki, misusu batosi, c'est-à-dire bazaki na réunion lobby na gouverneur, il y a ville province de Kinshasa. Daniel Boumba, c'est décidé qu'il y a kata grève selon communication. Il y a gouvernement provincial, kasi ba chauffeur mususu comme si bazali d'accord té. Mais ba chauffeur ba bosana te bozali ba privé tangu ozali ko umisa mutu kananda ku yonde mutu ozali ko enregistrer ba perte TikTok na République démocratique du Congo ba kata yango to ba kata yango te mutuna to tunaki na population est-ce que ba ko kata yango pona makambu o esengeli ba katela yango c'est-à-dire entre autres ba tumusu ba saka ba commerce na ona kati topé sengeli ko pekisa contenu ya mabe na TikTok ko décourager batu basala ka ba contenu wana ba kontiba la ndelango mais TikTok ya batu ezali nango na likabute awa Amérique pe côté na bango ba kataki bazongisi yango est-ce que tu continuer ko zaka ba malanda ngulu to to sala likambu na ndenge esengi biso to sala yango na ndenge ya makambu ya mboka na biso. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo annoncé na forum ya Davos na Suisse depuis lelo na tongo azali bongo kuna esengeli boyeba que forum wana e bandi lelo ekosuka le 24 bolanda. Reportage Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti kokita na Suisse na tongo ya lundi 20 janvier 2025 pour na comprendre part na 55e forum économique mondial ya Davos, rencontre annuelle oyo esangisaka ba dirigeants politiques, ba chefs d'entreprise, ba universitaires, pe ba tout ya organisation non gouvernementale pour na ko échanger sur ba défis à monde, pe ba défis ya ba région na bango. Pour répondre na ba choc géopolitique, ko la musa pe botombo likinta ekolo pona ko bongisa lolenge kani ya ko vivre ya batu na bikolo ndenge na ndenge ko gérer ba transition énergétique pe ko yeba ndenge nini ko fanisa masolo ya technologie surtout masolo ya intelligence artificielle. Forum économique oya Davos et bandi lelo le 20 janvier et kosi la bongo le 24 janvier 2025. Thème baponi, collaborer à l'ère de l'intelligence. Bamboka baponi ko sangana pona koyeba ko fandisa masolo ya développement technologique pe surtout masolo ya intelligence artificielle. Ba membre ya gouvernement oyo ba accompagner Félix Antoine Tshisekedi, ministre d'État F Bazaïba pour l'environnement, Thérèse Kaikwama pour les affaires étrangères, Doudou Fwamba ya finance, pe Kizito Pakapomba oyo ya mine. Donald Trump élu président des États-Unis dans l'élection il y a 5 novembre passé, c'est que Abandi Moussala lelo na Maison Blanche a vu ba fonctionner comme président des États-Unis kasi parmi Babilo Kwali Bosso oyo ya lobi a co-signé déportation massive banda Amérique et banda nano babengana batu bongo te selon Donald Trump pe balobi parmi ba loi mususu ali kolongola droit ya sol na bana bazali kobota na Amérique ba détail bolanda na reportage. And as of today, TikTok is back. Donald Trump 47e président ya États-Unis azali ko prêter serment mokolelelo a signé retour na ye na Maison Blanche avec impact na idéologie ya kosakarate. À 2 jours et à prestation de serment na ye a sali biloko oyo nano esalamate d'Amérique, c'est-à-dire kokata TikTok pe ko zongisa yango a lancé monnaie blockchain na ye ya yemoko Donald Trump, c'est-à-dire a créé ba millionnaire na quelques jours pe a annoncé ba innovation ya makasi
oyo ya kosala pour na intérêt ya américain. 2 jours oyo Donald Trump azalaki na ye na feti na ba militant na ye na Elon Musk mutu na ye pour na koyeba bongo ko célébrer déjà ndenge azali kokotela na Maison Blanche. Na maloba na ye tango azaki maloba liboso ya ba américain à quelques heures avant investiture na ye alobi pouvoir oyo azui na Amérique tour oyo eleki oyo ya liboso pamba te ya tour oyo ezali ba sensation forte ya makasi pe défi pe ba enjeu économique ezali makasi. Pour la fermeture ya TikTok lobi batu bamonaki kaka TikTok ekati à un certain moment ba médias américains balobi que ba kondi ba sengi na ba chinois ba ya ba bon posséder ba part 50-50 na ba américain pour la gestion ya base de données na bango ya TikTok. Ba kataki yango si matango e kozongala bana pourquoi ye moko aye kozongisa TikTok alobi TikTok esengeli zonga parce que ba jeune ebele oyo ba votaki ye pour la plupart ba salelaki ye pe campagne na TikTok. Parmi ba loi ya makasi oyo Donald Trump a kozwa bien que azali déjà combattu déportation de masse. Donald Trump alobi que banda histoire ya Amérique ya banda nanu ba bengana batu bongo te, c'est-à-dire ceux qui ozali na mikanda te, ceux qui ozali sans papier to pe okota na nzela ya makolo kombo na yo kokanga bisaka pe kosimba nzela kozonga na mboka na yo. O obota mona américain pour na Donald Trump alingi alongola droit de sol na ba citoyen américain, c'est-à-dire ceux qui ozali étranger oboti mwana akozala obligé à cause de nationalité américaine te. Changement pe ezali koya na makambu ebele na Amérique. Donald Trump balobi na mandat liboso pe alakaka makambu ebele akokisaka te. Espérons que tout oyo ba maloba nyonso ezali koloba ba promesse nyonso ezali kosala akokokisa yango. 47e président ya États-Unis azongi na Maison Blanche. Donald Trump na makambu na ye na shosho na ye ye wana abandi musala mokolo ya lelo. Heke yo. Oui. So I like TikTok. Daniel Bumba elongo na gouvernement provincial basangana ki lobi na ba chauffeur pona koyoka na ndenge nini kotosa mibeko ya tarification ya sika hôtel de ville à Tchaki ba détail bolanda na reportage oyo Daniel Bumba azali ko expliquer ndenge basololaki. Au fait, il y a si peu, nous avons publié l'arrêté portant grille tarifaire du transport en commun à Kinshasa. Et pour avoir cette grille tarifaire, ça se fait toujours de commun encore en commission. L'association de chauffeurs, les usagers de ce secteur-là, et nous la ville de Kinshasa. C'est une décision qui ne se prend pas de manière unilatérale. C'est une décision qui est concertée par tous les parties prenantes. Alors, nous avons observé aussi une tentative de rébellion ou de trouble de quiétude dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, nous devons rappeler que c'est près de 60% des personnes qui prennent le transport en commun. Donc nous n'allons pas permettre qu'il y ait cette menace-là. Et alors nous pensons que les personnes qui s'évertuent à faire ces tentatives, ce sont des personnes non autrement identifiées, qui ne font pas partie du groupe formel de ce secteur-là. Et nous les mettons en garde. Si tout chauffeur ne veut pas travailler demain, qu'il ne s'évertue pas à empêcher les autres à travailler. Nous voulons assez que la grille là soit respectée. Ici présent, il y a la police et même le renseignement qui va continuer à faire son travail pour identifier tout ce malfrat là. Et nous promettons qu'ils ne seront pas impunis. Ils ne resteront pas impunis. Donc voilà. Ici présent, il y a l'association des chauffeurs. Il y a France Académie qui représentait les transports pour permettre à ce que nous puissions rassurer aux Kinois qu'il y aura quand même l'offre de transport demain. Et les privés qui voudront bien venir en appoint vont nous accompagner. Et nous rappelons que l'exercice du transport en commun, c'est une délégation de service. Il revient à l'État de décider. Ce n'est pas parce que Yozumu Tukano, tu as pris ton véhicule, tu as mis à la disposition du transport et c'est toi qui vas dicter la loi. Vous voyez, ce domaine-là reste une matière réservée, vous voyez, de la compétence de l'hôtel de ville de Kinshasa. La tarification ou les tarifs relatifs au transport en commun. Donc, nous demandons aux Kinois de s'apaiser et de vaquer librement leur occupation. La police est là, l'armée pourra venir en appoint s'il y aura justement des gens qui pourront s'évertuer à créer les désordres.
Parce que nous pensons que c'est une tentative de rébellion. Voilà. Merci. Ba caméra ya Kanbe News etambola ki bisika ndenge na ndenge pour constater soki ba chauffeur ba tosi maloba ya gouverneur topé ba sali kaka grève kasi ndenge to lobaki na bandeli édition oyo côté musu ba tosi côté musu ba chauffeur musu ba bimi na bango bolanda ba détail na reportage oyo. Bare ya bis lelo na tongo e komaki lokola ba réunion bato ba telemi boyebi te soki bazali kosala nini moto nde mokonzi soki oli kozwa Pascal Tioko ba centre ville soki ozana 25 000 francs te bosana nini ezali koleka grève ya ba transporteur to pe ba chauffeur ya ba combi pe ba taxi selon bango gouvernement provincial ya ville province de Kinshasa ba sali tarification fantaisiste quand bien même que Daniel Bumba a solo la kina délégation à quelques chauffeurs lobby kasi pour la plupart baboyi kobima na nzela kinwa pe lokola toyebani nzoka nde bakote mususu tokoki koloba bayoki na bango kutu batransporteur to mpe bachauffeur te babimi na bango na nzela e baboyi kokufa nzala mot d'ordre ya grève e respectame à moitié tokoki koloba transport ezalaki pasi mais visiblement neti na centre-ville okomona bataxi ya jaune pe babus ya minene ya jaune to pe ba 207 ezali koleka sans problème. Na likambo oyo mutu akolemba eyebani ezali ba chauffeur pamba te manque à gagner oyo bango bazali kokotisa na musala na bango basalaka étant donné que bazali ba privé kasi lisusu ndenge l'état a fixé loi bongo esengeli ezala respecter ndenge gouverneur alobaki. C'est-à-dire yo chauffeur soki respecter loi wana te sala nzela na yo moko obanda kotambola pe obanda kosala transport kasi na nzela oyo ya l'état asi a fixé ba prix na ye yango nde boko respecter nul n'est au-dessus de la loi quel que soit likambo ozali na droit na yo ya kofala na ndaku ozali na droit na yo ya kosala oyo olingi kasi soki obimi na nzela respecter prix wana ti mukolo l'état akoya ko changer yango makambo ya ba demi terrain pe komatisaka ba prix na ndenge ya buzoba et kosimba lisusu te et puis en plus malamu nango quelques mituka ndenge ifana na ndaku ba embouteillage ya buzoba ya pambala ezali kosalema te mais malheureusement na butu bango nyonso ba obima ba embouteillage ezozonga ya makasi et Kinshasa il faut na ba nerf solide pour na ko gérer Kinshasa soki te okotika Kinshasa mais nzoto na yo ebeli po ba gouverneur akala mingi baza ko bela oui bakumbi mituka na ba client na bango tolobaki ke na cadre ya Kanbe News esengeli baloba ba expliquer biso situation oyo bango bamoni yango ndenge nini. Normalement problème toi nango ya transport pendant l'état jui ba disposition ya bien pour la population et transport fait quitter. Alors ba chauffeur ba ça ba déclaration na bango ba ngaka za likolo. Donc la mukina tongo to moni boye ba transport moyen to se déplacer puis que na bandro to kende et ça c'est à cause ya ba chauffeur be ba bimi na kat na makadam te. Moto umele depuis le matin to za ki awa et bazando a place na mola bisika to zela rango et ya te mais quand même ya moko ne bandi boya déjà mais to umele depuis le matin. Merci beaucoup to senga normalement ko senga na l'état eza bina mingi te parce que ba chauffeur ndé bango na pas na bango ko ba bomisa parce que na yo kay bazu ba raison que ba embouteillage banzele za mkie ce qui banzele beleza ko kufa alors on a raison te parce que ba embouteillage na ba makadam eza ko beba e umeli bandaka na mboka donc pour na ngai l'état maintenir ka boye et sengeli ba loi au l'état zozwa biso ba citoyen congolais to sakango pona ko sungana biso na biso ole ya ba continuer ba grève bon senga ne ba neso ba chauffeur ba tchana se ba sa tout sungana biso ba congolais pour na biso etambola malamu. Premièrement ezana no souci ya musala ngai deuxièmement na souci ya population yango na bimeli na musala na yango na premièrement na kokolo ba lisusu vu ya makambo oyo zoleka na ville la province ya Kinshasa na makambo etali transport vraiment andeko na biso ya ASECO na biso ba chauffeur photos à la langage moko
vu ya transport ndenge ezali komata transport mpa na biso ezalaka volonté ya biso te eza peut-être volonté ya nzela ndenge tozomona selon réalité ya terrain ya nzela ndenge ezali na vie ya bambouteillage vie ya taux ya dollar po mututu lelo mututu na RDC mobimba calcul na mama ko obeta kaka na taux ya dollar mutu asombi eloko na ye akalcule kaka dollar côté ya transport ndenge ministère azwi bamesure na ye bamokano na ye ya transport ameka nanu korevoir neti nga nasalaka pompage zando nasalaka pompage zando nasalaka bare zando kena momo ipene ndeti mpona ngai nakokoloba ameka korevoir bakote ya babiloko nalobi na ndenge ipare nde nazoyoka na monta ya transport ndenge atieli biso tozonyokama na bambouteillage nalongwe banda awa na 8h nayokoma magasin na 10h lelo lundi ok lelo lundi embouteillage vime ezalaka vraimen te mais so tobi to balobeta bakalcule chaque journée tozotambola embouteillage eza makasi binano ya basansi niki na bango batia na premièrement transport ameka na korevoir côté nazo plusieurs fois revoir côté wana neti pompage so atie na pompage na 2000 francs eza mabe te soki atie bare na 1500 francs eza mabe te mais ya koloba batransport ya ipene na 1500 mutu nini akolinga alongwa banda ipene ti eza na 1500 francs via bambouteille aza nango akuta wana na nzela to tolongwa banda ipene ti eza awa tobeti 2 3 dita na nzela leta koye bango te bango bakonzi balekaka wa na nzela bafungoli bango nzela baleki bakei batalaka souffrance ya biso te bachauffeur nde tozomona awa nga nanu ministère ya transport azwi baréglement baordre soki bamibeko apesi wana ye no ministère ya transport afonctionne te po yango toza na ville hotel de ville yango wana pembeni baopelela magasin 1500 DGC 3000 bapolisier bango so bozwa bango image bapolisier baozwa bambongo na bato ya transport avant po banda kopesa baordre bolobaka mibeko ministère ya transport bato botie na terrain mosala na bango eza nini so bozwi règlement ya bien mpona bato ya transport na bapolisier batelemaka awa nde wana penda nde biso population tokondimaka gouvernement ezali oyo eza na wakambuya mata tolobi ata tosai nini moto akoyokela biso aza te mesure eza te DGC 3000 mesure eza te mesure eza te gouvernement ezo existe te mesure eza te eloko nga na koloba yango wana gouvernement ezo existe te mesure eza te ministre ya transport gouverneur bureau na yango oyo bababa mapapa na mapapa eza kesoko kobanzala te nga nakofanda pata 2 semaines ndako na ngai bandolia eza mosala na biso te tondimaka na yango toza oblige ya kosala yango mais leta ayeba nde nini ya kovandisela biso programme ya mosala ya le bon mpona kosunga mpe population ezosouffrir tout bamama mikolo balembi ya kobeta makolo eza bien te même en plus trakasere eleki makasi na nzela ya makasi ebele bavanda na wana ndako aboya okula donc baza na raison na bango so tobima teme eza ya mosala tosine eza kwa mosala soda kufana mbele na tolo yango tobima toyede toujours population na mosala bon surtout mingi bapolisier ekomi shida mpona bango mwa mbeba mokie bakoya batemisi bino ka amende 150 000 200 000 mosali no eloko moko te ndeti boye nazwi tour normal 1500 francs ndenge leta alobaki na exagéré te kona bakisa 2000 2500 te mais na quel long trajet mpona kaka toujours bandeko na biso tosunga bango moyen de déplacement c'est ça mais leta ayeba kosunga biso po population na ye mpe ezala bien onga na kolobaka nde yango wana Beltexco mosungi ya mabota ya Kinshasa azali ko continuer kosunga bana ya Kinshasa avec impact toujours na idéologie bonane na Bitosco ya pas match tala lelo pona ba fête oyo bakisi ba mama bilubu kitoko oyo na ba mesa na biso toza na gamme diamond ezali gamme oyo eza na 3 produits liboso comme nango diamond au champignon de Paris MNC oyo ezali diamond champignon de Paris MNC ezali biloko oyo sengeli muto alia ososala ngo na omelette okosala ngo na pizza okosala ngo na carotte na yo en tout cas ye ya pas match ezali ba champignon mo kitoko babengi na lingala maibu osaleli yango na ba omelette na tongo ba baloli yango poa ezopesa yo ba fibre alimentaire ezopesa yo ba vitamine ezopesa yo ba protéine okosala ngo ba repas nyonso ozali susu na o babengi diamond au maïs doux biso tomesana olia masango kongo mobimba
sikoyo mundele asali ya masango balamba déjà à partir ya Thaïlande yo fongoli kaka nini na paf otie kaka na sani na yo beti de raka okebolo ezali koteka ma partout eza qualité supérieure eza so na ba fibre alimentaire eza na ba protéines eza qualité supérieure eloko ya malamu angolia nde yango tozali susu na oyo babengi diamond petit pois aux jeunes carottes awa kosala ye na buffet foire na ndako surtout okende bajournée ya bafete okende bajournée ya réception bakolation ya grade académique bamariage pour pas kaka kolia régulièrement ya ndako permettre que moto aza na nzoto makasi abelaka pamba te yango wana diamond oyo ya petit pois ya jeune carotte et surtout na bandeko mpe baza na problème ya miso c'est des légumes oyo kolia bacarotte oyo ekesunga yo mpona bavision omonaka bien oza na santé ya malamu et surtout ocompagne yo na barecette na yo nyonso bamama service traiteur bamama oyo basala babilubu na ndako ya kitoko tala baqualité misato mimeli bino ya baproduit diamond mpona bonani oyo po tosangisa bilubu na biso awa kaka bafibre alimentaire oyo ezalaka na nzoto baprotéine oyo ezalaka na nzoto yango tomemeli bino bonane bakanga TikTok to batika yango est-ce que ezali TikTok nde azali mabe to pe bato bazali kosalela yango nde bazali kosalela yango mabe ba question totuni lelo na population ya Kinshasa bazali bongo na micro ya Miti Mafuta ouais azapo bakanga ngo po ezali mombo ebimi dernièrement mais eza siku na vitesse na moni ko bebisa lisusu depuis que ba réseau musu bani musu to bandu sali te ba sali lango vraiment mabe ba sali lango mabe bon pour moi bref na lobika bakanga ngo po eza na vitesse ya makasi sinon après 5 ans uzala bien bon si tu trouves mieux eza ba option ba o uti pa na bango ba TikTok ba Facebook tout comme ça ba biloko na ça vient de là uti pa eza loko origine bisote eza ba biloko ko te pa na bango je dis le blanc baza parmi ba être humain ou ba décevoir nzambe ko le kabato nyonso ce sont les blancs ba blanc ba el biso loko ya ba l'homosexualité kama ba lesbienne mobali otamwana mobali mwasi otamwana mwasi nyama odima na mutu mais ça vient de là et ça peut être origine à biso ba noir te ba biloko ndé mais soki d'ailleurs yango origine yango za kona soka kangi kuna c'est avec dans le monde entier pour moi j'espère que et kangami parce biloko nyonso za ça dépend de utake pa na bango nde ba ebaki pourquoi autoriser ka TikTok soka moi c'est comme une désavantage pour na bango pour na éducation à bana pour na biomère à bato et puis voir kanga parce qu'il y a que de bêtises on a répété que mindele bazali parmi ba être humain oyo ba décevoir nzambe koleka o ba kosa makambo esengeli et l'application eza mabete mais utilisation moto akomi azu TikTok asali boya tiki ba biloko tout ça na ba polémique tout comme ça na ba eza yango moko option eza mabete mais bato ba ko pratiquer yango ça veut dire pour exister soutenir pour ba kanga yango comme moko mususu avec Jimmy Mukendi sans filtre moment oyo rédaction KNBP Sakabino éditorial na yango to analysaka actualité ndenge ezali ko kendele bon continuer kolanda avec Jimmy Mukendi sans filtre na ba page Facebook na biso pe TikTok lokola nan bakangi yango te et c'est ko yeba ke entièreté to pe intégralité ya émission et beta makakuna na YouTube beta avec Jimmy Mukendi s'abonner au raté le côté fina ba bouton nyonso po oyeba bongo kulandaka yango kuna ezalaka sans filtre. Sans filtre ya lelo avec Jimmy Mukendi tokobanda yango na États-Unis. Mokolo lelo le 20 janvier 2025 après ba élection il y a le 5 novembre 2024 États-Unis ba se décidaki kozongisa Donald Trump na bokonzi ya Amérique. Mokolo lelo a prêté serment comme président américain yende mutu akokumbela na destiné à Amérique pendant ba année mandat oyo ya ye o ba peselier ndenge ezalaka na États-Unis d'Amérique. Kasi ya makasi ezali koyeba que Donald Trump comme président de la République azali homme d'affaires. Donald Trump abanda vie na ye na ba média ayeko kota na showbiz ayeko kota na makambo ya ba production. Bien que Azape Moutou azali ici na famille riche parce que kuna na États-Unis ezalaka clair sokoza na famille riche ba indice ya richesse ezalaka sokoza na famille pauvre ba indice pe ya pauvreté ezalaka kasi Donald Trump
na kozonga na pouvoir oyo bato belé bazali koloba que Donald Trump a ko se venger na bato belé. Effectivement, politiquement, pendant trêve oyo Donald Trump a nyokwa makima kasi na ba dossier à justice na ba attentat na makambo ebele. Yango na bo mona mutu tellement que ceux qui bo finir makasi bo finir trop ne salaka que tangwa komi makasi ya zongeli pouvoir et que azala na niak mususu pona yeba ko kumbela makambo. Oyo to mona na Donald Trump nanu esala mate na Amérique 2 jours avant a bana musala Donald Trump lobby azalaki na show. Aki na show na batu na ya azali koloba déjà pe azali ko pesa ba couleur ndenge nini akokumbela. Nazomi tuna soki ye na Sénat américain ba kosuka ndenge nini parce que eza koto ba lobby X koto ba lobby Y ya kenango ndenga okenango na master na Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, mutu oyo azana Tesla, azana X, azana SpaceX, ba entreprise oyo ezali kokumbela masolo à travers le monde. Donald Trump a lobby na ba ebandeli na ye na ba jour oyo aza kosala ba décision nini ya makasi akozwa azali ko bomba yango na mutu te déjà X topé TikTok oyo lobby na États-Unis ba mona ndenge ba kataki yango. Donald Trump au cours ya discours na populaire a lobby que akozbunda po TikTok ezonga azali kozongisa TikTok parce que azali ko estimer que ba jeune garçon na ba jeune fille ebelé ya États-Unis ba soutenaki à travers TikTok. C'est-à-dire les muntu atali intérêt na ye topé makambo o esalaki que ye azonga na pouvoir à conserver pe à répondre na ba américain o ba soutenaki avec TikTok. TikTok ezali kozonga et puis azali ko sala effort par rapport ya ndenge ba beti masona TikTok ba lobby que TikTok a pesaka ba américain ba part pour ba kota pe na kati ya contrôle ya eloko yango. Parce qu'en réalité chinois azoli ambongo yemoko, chinois azoko voit ma yemoko, américains azomona clarté, Donald Trump a lobby, chinois ou bien 50% au CD ou bien bokaboli ba part ou bien okangi bisaka okei. Mais je crois que na phase oyo déjà tant oyo bakangaki TikTok lobby na Amérique ba numéro mususu ya enregistré TikTok na Amérique pe et mimonaki kozala bloqué ezali kolakisa que manque à gagner pesaki makasi na niveau ba TikTok. Mais tant que bazongi sango lelo pe to moni ba chinois TikTok ba tweeter pour na ko remercier Donald Trump. Décision mususu ya makasi Donald Trump a lobby yango clairement. Déportation ezali ko concerner ka ba congolais te. A lobby na histoire ya Amérique depuis Amérique ezala Amérique et kozala plus grande déportation oyo ye Donald Trump akosala. Akosala yango pona nini? Pona ba intérêt ba américain. Ba américain bango ba kolomboka ba komi ba chômeur, baza ko se retrouver te na makambo belé, kasi ba immigré o bazali koya, bazali komite ka moins cher misala nyonso et komi ya bango ba américain pe ba se retrouver te crise o ba vivre na tango ya Joe Biden. D'ailleurs américain moko lobby depuis ba président des États-Unis ba banda président le plus mabe le plus nul ya Amérique ezaki o ba uti ko bimanaye tour oyo Joe Biden. Yango na ba lobby que Donald Trump azali clair na maloba naye. A lobby que déportation à Rosala, c'est-à-dire au Yanzela et Makolo, dossier na ezali clarté. Ba pesa déjà refus. Mukanda na SBba donc yebaka ke esika ba rozela esika okokendele. Mutunaye oyo azali chargé ya ba frontière azali clair na maloba naye. A lobby que ezali Amérique ezali mboka na bango. Place dossier à souveraineté ezali kozonga tango bazali ko décider awa Amérique a décidé ko déporter bato. Est-ce que mutabeti li sur le droit de l'homme? Et bétamité. Mais biso a tozali ko vivre jour et nuit phénomène kuluna insécurité, mais il y a des gens oh ba ozo pena peine na bango ya ko loba makambu pona ko kote la bakuluna pe pona ko tika bango ba vivre dans environnement na biso. Soki ezali eloko moko concocté d'une manière politique te mutu normal neti ngana yo akoyi ko encourager phénomène wana et continuité. Ba luki ko silisa wana ba ndenge nyonso. Kanya mazalaki abundanaki nango na ba opération ndenge na ndenge. Kasongo eko ya abundani nango na ba opération ndenge na ndenge. Ezalaki clarté. Oza on comprendre que quelque part soit ezali esprit mo ese côté li bateau, soit il faut ko kata esprit wana et puis to po il faut ko sacrifier bateau moko songelo pour likambo wana esila parce que à chaque moment ezali ko continuer ko zonga wana eza
dossier ya mboka na biso. Tokomi na suka édition mokolo ya lelo début ya semaine malamu na bino nyonso bozwi occasion ya kolanda KNB News. Bon continuer kopesa biso confiance toko décevaka bino jamais parce que musala na biso ezali kaka ko servir bino. Nde tomona lobi. Magazine.